oyo bomoko ya mboka donc omona tata mokolo asubi na ndako donc batata na biso omona wana bazwa kosubela Kabila na gouvernement na ye donc gouvernement Kabila jamais ko progresser pour batata na bazosala nini bazosubela gouvernement donc cela veut dire quoi soko teka Pampex yaka to leta batata nyos bana gouvernement Pampex libanda tozo ba oyo bomoko ya mboka mutaki na kimbuta te ah là là mais yebisa bana poto bazolanda biso donc masolo ezabia kimbuta ki lokwa koli donc koli wana ayaki epai donc ayaki epai vient nango Olivier Kamitatu o lelo avandi na kata rassemblement ngwi oyo bomoko ya mboka omoni mai na kopo soki ekomiti na suka esenga isa neso esopana soka botolinga bitumbane esuka ti na Sénat donc fona kote le penana machete ti na kata Sénat po na biso ke bitumbane za sotu yayete so nazo ba vie na nga wana po na contacter parmi bana mboka to na contacter parmi bana mboka yango moni nazo lo be likambo lokola ya site ya plaza place wana nyonso ponga pena za lupango na kuna to yebaki ndeke ezalaki suka ndaku nzoka ezalaki bandela deuxième toiture longola peuple na nzela tika soda vanda nzoka baza ko bosana que la force d'un pays c'est la population. En tout cas, c'est vraiment regrettable. Tikana lo bango polele. Bonjour Bellamy. Bonjour camarades journalistes. Bandeko balandi à www.bomokoyamboka.com le loto yambi ndeko na biso mususu Bellamy azara mwana mboka donc pona le loto so continuer kaka na émission na biso au service d'une conscience citoyenne eza émission oyo ezola musa peuple congolais et so sensibiliser peuple congolais pona mabe oyo bazo sala biso na batu nyonso baza ya banguna ya République démocratique du Congo donc tozo beta c'était kaka pona debout congolais bino nyonso bozo na biso bisika nyonso bozali ndeko Bellamy toza awa yo moko yebi donc ma solo est le 19 na le 20 décembre 2016 ndenge uti koleka ma solo ya ba dialogue ndenge uti koleka ba soda onyoso ba uti kokota na mboka na biso oyo bato ndenge makila ya peuple congolais uti kotanga na kati ya mboka na biso oyo sikopona yango na ma solo est le 19 na le 20 décembre 2016 oyo eleki ndenge nini no pona kana yo. En tout cas merci ndeko na ngai koyoka kaka déjà le 19 ezo balika mo comme lango fin donc koyoka kaka le 19 tango yoki kaka le 19 et le bagarre fin. Donc, il y a le 19, tu dois comprendre que c'est la fin de quelque chose. Et le quelque chose qu'on appelle mandat. Est-ce que bon, tout pour nous comprendre que mandat, non, le 19 est la fin. Mais tu dois comprendre que non, le 19 donc, et les gars qui biso pour te yebakinde kezaki suka ndaku nzoka ezalaki bandela deuxième toiture. Donc, deuxième toiture na chose nini. Longola peuple na nzela tika soda vanda nzoka baza ko bosana que la force d'un pays c'est la population congolaise était déterminée na fin ya eloko moko boy mais tellement que baleti sur la mamwindo lelo nde 5 mutazo linga meka ko longela mbango yango moni tozotala poso le 19 soué na biso ezalaki pena que tout monde a éclairage mais ba constitution na mwindo mais pas ya makasi ezaki le 19 bana poto bazolanda ba o ba kufi ezande biso ba congolais na kati ya ba o ba kufi ata moko azate aza rwandais ata moko azate aza burundais ata moko te aza wana ki aza étranger donc ce sont nous bana mboka nde to kufi siko na kati ko kufa wana esungaki penza te kotala kaya commune ya Kimbanseke donc la commune les plus peuplée de la ville province de Kinshasa o ba kufi axe cimetière surtout place où puis ba équipe na ko sala Sodome et Gomorrhe place en epesi biso pasi bana ki mante que vraiment ba condoléances na ba famille onyoso ba kufeli ba condoléances na ba famille onyoso bazwa ki passe na kata ville province de Kinshasa po biso moko ba vrai kinois sauf ki mbuta lo ba mingi alo ba yaza kinois nzoka ba vrai kinois ba vana kata ki mante que o ba maki libanda o ba se protestaki contre les Kambango bangwande o bakufi donc et pendant biso le 19 et comme le la date ba martiro pour na biso ba vrai kino ya Kinshasa le 19 et comme date ba martyr donc ça la passe makasi mais pour na yango tozo mona que
Les 19 ans, on a toloba qui déjà que non, ils ont des protestations, de moko boye, puis on a pas besoin de partout. Mais tu dois comprendre que donc, et le moko TP ça là mis par contre ne balba que c'est Semco azawana à cause ça de façon que makambo et les kanango à la normale. Mais tu dois comprendre que et ça là mis pas mandenge Semco bandai kolobate pour tenir tout ça boye. Apparemment donc il est mutuka kande azo gérer biso tisiko yo na manda déjà Semco apesi awa. Kopona yango nanu na ebité ceux qui bino bana tiango ki kolobana nini tant que bana mboka. Omoni problème makasi zanini. L'église catholique a pris le devant, c'est par rapport à Kotala et ça régime moko boye et ça spirituel. Ceux qui maquillent les otanga, église les autres de l'autre côté, quelque part aussi seront condamnés. Alors nous ne voulons pas que cette condamnation-là soit reprise à l'église catholique. On moni bande qu'on a vu sur ya 5 ans, ba telema ki ba so makamna na maboko. Te yé cause intercalation par rapport à notre très cher pape. Je salue de son part. Ayaki ko benga président 5 ans, na vice-président 5 ans pour na appeler sa mot d'ordre na yépé par rapport à la situation ezole kana kata mboka. Parce qu'il y a un chef spirituel et pas iwapi mboka songolo pakaliza na mikakatano. Il a droit à agir. Yango moni pe abenga ki ba konzi pona koloba kasi tela kande babaka bo sala attention na match soko zo beta menza pe na bi o to benga bi ya or bimisa ngo bien hors jeu ah o moni que soko te be que gouvernement bimaki les 19 eza gouvernement ya nini ya hors jeu donc ça peut ou ne pas être pour tout ce que nous to te kana arbitre moko o bazo benga 5 donc soko 5 lobi que match oyo tant c'est que pe tant pona minti o toujours zelanan. Donc, bien orgé, et au moni ceux qui ban apportent bazolanda, tel match à Renaissance na Ilman. Au monde et comment qui na attention comment qui a ma bébé na kozela 90 minutes na mosa nini et coca. Ndepé toujours kozela 5 ans à coxa 99 minutes na pour monter so azala kimia. Mais pour na yango pape azap père spirituel à l'église catholique mais déjà tout ça on a déjà ya le baki que makila ko tanga sous na Congo té mais ndé o te ki ko salema le 19 décembre ah on a le 20 décembre mais au monité que basala on a sima mo Congo pape soki abenga ki 5 côté peut-être makamo ngé sala maté pona ko biso ke basala on a sima mo Congo ya église pourtant église est télémaki et juma kamuna maboko kimi ezalaki du fait que y a eu l'appel papotal yango moni ke basala on a sima pona obisa bino ke gouvernement orge bimaki na sima ya 5 est-ce que bimaki avant 5 et bimaki té mais pona yango déjà toyoki déjà la mère mende ya zolo bakio ba siffler o ebandaki déjà ko betama les 18 na, donc les 18 na ba après midi les 19 na les 20 ezalaki pona peuple asepela ki pona gouvernement ya sikao et salamaki eza solo kobosa na raté que babenga ke no chaku kobosa na lelo kona te posana ni chaku oyebi ke chaku pa loba makamso lokuta kolanda mbuta muntu mende eloba nango vient ngai coup de chapeau sur makasi malgré tout ba betier lokola lipa mate ko fele ezanga nango muta ko soma bakabango kaka nani wana en tout cas na leli makasi le vieux Frank Djongo donc via le baga bien que na batete la kayete mutama yele donc mende soka lo bakanza ki yeka mutama yele nzoko na batete la pe ba Frank Djongo bazali donc c'est juste pour na ko bisayo soko landi mende o tika la chaku ko bana mkusi yangwana ko tozongi na mwa muke na opposition ndenge bauta ikosala ndeko na biso Frank Diongo ndenge déjà yazaki déterminé pour na masolo le 19 na le 20 décembre pour ayeba ki déjà que non eza suka ya un tel mutu il faut déjà alongwa akinde mais pour na yango makambo oyo basali Frank Diongo to ebité est-ce que na mboka pena o babengi état de droit makambo pena eza pena normal pour basala responsable pena papa ya batu bongo. En tout cas, c'est vraiment regrettable. Tikana lobango polele. Au moins, namboka o eza na état de droit et ko salamate. C'est juste bazola que sa valeur ya kozanga opposition na kati ya mboka. Or que mboka o ezangi opposition, eza lokwa lelo le Congo est en crique. Donc le pays est en crique. L'opposition du Congo aussi est en crique. So bossa likambo wana basalango po bakanaki yango. Et l'année interview ya vie aloba ki bien que na basiption ici bayoki ki barobomaye les 16
et azalaki des prophètes ndenge Simon Kimbangu a prophétisaka ndenge pas a prophétisaka de liwa na ye avec bakoboma ye mais moi na mboka la kisi capacité ti lelo ba betie ba salinyo so mazaka na bomoyo donc pona ngoko lo bango kaka donc dans un mot au basali eza contre l'humanité politique de l'opposition. Donc tant que l'humanité politique de l'opposition doit s'élever ba okima bambang au basali eza monke au siko opposition ko zongsa to yebi banda kuna bango. Mais awa déjà awa toyebi ke onenge oti koloba mwana mboka ke l'opposition eza la kati eza likolo ya crique eza lokola mutuka oyo et donc eza na panne to crevaison des pneus et ça l'a mis bazui moi crique bâti donc ezotambola lisusu te donc pour la moto oki koloba ke opposition lelo na mboka na biso donc eza te toki donc toki otanga ngona mte te kolobela na sens que opposition na crique c'est par rapport à nini lelo oyo rassemblement zobima opposition radicale à Zobima et les autres opposants. Ce que nous avons ce côté opposition na kata Congo et Vandité. Yango moni ba magui on se sanini et salama. Ce qui opposition nyonso ba komi loko la rassemblement o e pa y vient nga vandi o moni ke e ko sunga ba longola crique ba tala so ki pine wana ezaya ko beba to ezaya ndenge nini so ki pesa ngitibele to te yango. Donc ezaka ko ebisa OK opposition na biso ezomeka kosala likambu kasi banguna mususu peka ya opposition bako kota na kata ya majorité bakom na ba majorité ngo moni biso na opposition ba boyi système ya doublement du parti lelo yo ezali sous-souté donc il faut que ezana crique c'est par rapport que opposition est venante mais le Congo est en crique pour que Congo ana elongwa na crique na éviter ce qui toki ko sala ndenge nini siko message yoki ko lancer nanu pour que Congo elongwa na crique wana. Merci. Tant on te le dit le Congo est en crique ezalo ko la mutuka ato sali 70 ans ya kokumba mutuka ya munene okotika la ka jamais kokumba mutuka na crique cela veut dire quoi quel que soit le degré ya mutu azana pouvoir ba question mususu ezalaka elongola ka suka mutu hein donc nayoki lokola suka mutu elongwenga tika ce qu'on a longola on a gilette pona mboka o elonga na crique la première des choses le gouvernement de messieurs Kabila doit tomber soki lelo oyo gouvernement ya président en place ezalité ya liboso na biso ke mboka elonga na crique ya mibale bazongisa ba valeur oyo ya biso batu na nzela ya basoda ya ba professeur ya ba médecin ya ba tunyo so o bazana patrimoine social ya mboka soki bazongisi ba kolonga nde chambrière o bataki tibeles bazongisa pine okomona ke mboka na biso à la seconde et koki ko changer soki kaka déjà gouvernement o esali 16 ans na pouvoir et vandi et longwe papa lundi c'est trop les autres assemblées lundi c'est trop et sili nango mais aux hommes que pour nango donc tozo remarquer que Batunion so donc papa oyo basala kalawana na président Mobutu nde pe kaka Batunion so na bazozonga siko to ebité to babenga bango passage siko na ebité so ki sagesse ni no bazopesa na gouvernement ya sika oyo na président na biso oyo na ebité oki koloba non ni pona batu ba tatanyo so wana basala na président Mobutu on va même na kasavu bazala ka pe kaka et salinga pasi hein donc au mona tata mukola subi na ndako donc batata na so mona na bazoko subela Kabila na gouvernement na ye donc gouvernement Kabila jamais ko progresser pour batata na bazo sanini bazo subela gouvernement donc cela veut dire quoi soko teka Pampex yaka to leta batata nyos bana gouvernement Pampex libanda tozo ba jeune lokola ngana yo soto ko na gouvernement trop c'est trop donc souci na biso za ke batata na nyoso o nyoso ayebi ke ayaki na gouvernement na ko biso ka eloko moko ba benga Kabila mushina donc soki na moyi bakie babenge président na pourquoi babenge zobawana donc izaka ka donc juste que babenga ke mushina mais siko ezaka na problème moko c'est ezaka première révolte ce qui biso peuple ndenge to komi ko se révolter au monde batata wana au monde soko kaka ba site msusu zana kinkole au monde ko la site ya plaza place bazoko sakana biso tango tozaka bana mike bi site nso ezaki ya nani ya yenan ye nani loba ye nani mais viens nga wanat
Viens on a eu des fois on expliquer bana poto bazo na biso vie wana ye nani. Qui place vieux Léon kengo wa dondo. Mais na minto azana ngo souté. Pour nini? La population s'est révoltée. Planète Sono, Maya Pembe. Plaza cité on a nyonso wana. Donc na plaza oyo comme sikoyo donc cité mai ba komi ko soko la place nyonso wana. Ezala ki ya vient nanga. Mais tant au gouvernement bango ko yaki to bengana ki bango. Viens on a donc tango zolo ba il faut expliquer bana poto ba comprendre. Bien, viens nanga Léon kengo wa dondo. Zolo lokwa donc mutu mo sa kufala muka. Donc, tout côté des zones mystique. Qui est ban à poto bien, par exemple, on a biso, na Suède, na France, na Belgique, na États-Unis, place nyonso. Donc, DG Patrick Momo, en passant te pesi au moté. Donc, moi na mboka zo sako la biso pena masolo ndenge zalaka. Donc, siko to épité. Donc, tant que zo ba yé wana donc pesa pena combo pour bato nyonso ba yeba. Poto za ta ba koza ko yeba za liwanda. Donc, la moussa pena peuple congolais. Donc, debout congolais au service du conscience citoyenne. Donc, to la muka, to yeba. Makamonyi leka na mboka biso to ezoleka. En tout cas, ceux qui n'ont pas musaba na poto na conscience loko mobo tam susu ba yeba ezaka loko la ndako tongite yo taki kuchi mutu yo telo blé mutu susu so aleka bi et alongwa wa nzoka zalaka wana. Donc ezaka loko la vie nanga so nazo ba vie nanga wana pour na contacter parmi bana mboka. Ah to na contacter parmi bana mboka. Yango moni nazo lo be likambu loko la ya site ya plaza. Place wana nyonso ponga pena za lupango nanga kuna. Na plaza. Na yo pese ba boto lango. Soka boto linga bitumane suka ti na Sénat. Donc faut na côté les penana machete ti na kata Sénat. Pour na biso ke bitumbane za susu yayete. Biso le au quartier plaza to koma na esongo po batu loko la bango bon batikela biso place. Donc vie kengo wa dondo. Aza mutu moko azaki na ba plantation ne ba place o. Mbisi ebima ma vie so bimana ba mbisi lokwa l'état zate. Lelo koma ngo ya biso. Pour na ko biso bango pe bana pouvoir. Mboka na pek o bazota munoko Congo et koma ya biso. Kana mingi to boya pena avant na rond-point ngaba. Na avenue Kasongolunda numéro 9 to yo kanga wana. Donc on y attendait ba nativer na Franck Djongo. To ba beta bango bongo. Donc pour na ko biso ke souci o ezalaki yango dato comme de ko récupérer. Loko la plaza azasuna na placité et comme ya biso. Mais oyebi ke pona yango donc ba site za ebele toza wana donc ba biloko za ebele bangambo nsele wana donc ne to monaka. Siko to ebité ti sikoyo ezakaka ba propriété privée. To eza ba biloko oyo eza ya bana mboka poto ko to monaka ba mboka musu lokola ba Egypte ba Israël ba mboka musu do ba vivaka na bango kaka pona tourisme ya mboka na bango parce que to ebité touriste quoi tourisme ya mboka na biso oyo et kenda ba komi ko zwa ba site touristique nyonso ba ko misango ba bien privé na bango donc to ebité na ndenge mona mboka ozo parler la biso awa donc oza ki privé za kaka plaza ou bien na ba biloko mususu etikali bikolo koto yo kuna yango pe si bazwa déjà to ebité mwana mboka journaliste lelo nazo biso ke biso ne bana vrai mboka donc le banango ndeko na ngai Eliezer mwana kolo lopango au monde ndenge to komi ko zo moko balobaka te ke oza na 10 pour kita na 1 plutôt banana 1 pour matana combien na 10. Cela veut dire quoi? Ndenge ba sito nyoso yo yebi wana. O nyoso ba ya. Ba bombana. Toko ba ko récupérer ngo moko pepe boy pisa bana poto eloko to jeux zaki ya intel. To tangi na kombo na ye. Ntila no zo mona na etonda ni wana o monde ndenge le vieux alelaka. Alelaka na 1992. Alobi le vieux nanga mo butu alelaka donc déjà awa to éviter ma solo ya ba site touristique na biso awa donc eza déjà na ba tumususu à part Léo Akengo don nego tukoloba awa na plaza na est-ce que ça ba site mususu pe comment déjà ya ba to ba privé ou bien comment donc eza ya ba tunyonso bon so oye pe rota ça pe ba combo pe non net site intel eza ya mutu intel site intel eza ya mutu intel bon eza na ba site mususu jusqu'à présent, Bopé Sangaka 2 jours. Bopé Sangaka 2 jours. Pour Nazad na Bakombo. Mais tous les gens qui ont pena au Capena français balobi listing. Donc on a pena numéro songolo pakala tina songolo pakala. Ko la sabino pena ki ezala ki ya intel. Pour te kotanga bakombo na bango. Au monde ndenge ba député bakina kotanga kombo ya budget pa na kata ensemble o ba sela katati. Ndenge biso pe to kotanga bakombo na bango intel azana site place songolo pakala. Mukolo o eza ke to tolingo se révolter contre to banana site na ye. Bon to kena bandako na bango. Pour to yebi bandako na bango très bien. Soko yebi singata ngelo kombo intel nanda kuna ye o na yebi na kokoma na yebi so vanda kana commune boye azana basi misatu.
lundi là la kana monga fula mardi là na kimbanse que mercredi ako se retrouver na ntele po bango kuna ba mona ngolo ko la carte moko rejeté or que ezali place au président Mobutu alelaki. Comprenez mon motion. C'est aujourd'hui que nous aurons les multipartismes. Et si quand qui peut place ba on veut ka ba rolela là. Ba bo sani que vient Mobutu là kana ntele ba on peut pas la wapi na ntele. Donc, tu as évité de mwana mboka makambo donc eza ebele et puis minene. Donc quand on toujours dit que la guerre sera longue et populaire. Donc des makambo ngo to kobi komona sikoyo awa. Siko ozomona donc tu dois comprendre que pona ko s'enrichir na mboka na biso oyo, il faut kotaka na politique. Donc batu nyonso wana ya ba nyonso bazwa ba site aussi ko ba komisa ngo ba bien privé na bango donc abandon na politique tant on contre na politique ndé siko abandi ko s'accaparer na ba bien nyonso ya peuple congolais. Donc tu éviter et ça la batu musu oyo yebi que non azana pauvre il faut kotika na politique kaka boye akomi bakomi kotanga epe kombo na. Oh mais le rôle vient André Kimbuta azali ki professeur mathématique na kenge via zo pesa cours malem ba yo zo na boboto akomo pesa cours malem ba kepoto vient ngaka o monaka abin zakabino mukongo nkoba. Nani Jossard? Viens à Jossard. Viens à Katapoto Zoliambourg, Lelo Kimbuta, du fait qu'elle a professeur en mathématiques. Obi Mouta qui n'a Kimbuta. Ah là là. Mais il y a des poto, donc ma solo est bien. Kimbuta qui le roi Koli. Donc Koli on a Ayaki et pas donc Ayaki pas vient à Olivier Kamitatu. Oh là avant de nakata rassemblement. Ngwende. Et simbi pouvoir politique et opposition à RDC. Vieux comité de Kena Poto Kuta petit na couleur Oliam Burger. Petit au sanin. Ah vieux. Vieux le cola coliaye. À côté ici na kati ya site politique. Les lobi a comme na mbongo belé. Na kosi? Ouais, t'es un gouverneur de la ville. Ah, et place wa pesiko na ibiso siko sous sanga zo politique be sika zo yango. Mais yo mutoyi sa biso yo mutoyi sa bana mboka bazolanda biso. Makambo bana poto bayebaka. Tozaki na deux députés provinciaux. Nous avons député Lucien Matuvanga, na Henri, comment on dit, Kiminga, Azamona Massina, Henri Toka, Azaki na kata MLC. Henri Itoka Azaki na kata MLC. Lelo oyo nazo bisayo Henri Toka, na Lucien Matuvanga, baza sous député provinciaux te. Batekeli kimbuta pouvoir, ligola $50,000. Lucien Matuvanga bête école avec $50,000. A sali lelo école. C'est parmi mes exemples. Et on va citer encore les autres qui sont de faubourg. Ok. Si moi, je suis connexion déjà Internet. Na République démocratique du Congo, ils ont kokata. Donc tu éviter, ils ont batu déjà ba viva kaka pour internet. Donc n'eng internet ils ont éviter batu bazoli nini batu baza ebele na ba banque ya kosakanate ceux qui ont na boulevard au mona ba banque de batu atondi ebele batu la connexion ils ont ngata mais ils ont ngaté donc tu éviter soki lelo oyo batu kolinga kaka batu bazo kata na système ya ba pe na bango ya kala ya ba papier na bic donc tu éviter ce qu'on pona yango na tu éviter de comment na mboka ko ebisa bana poto nini pona makambo ya internet e katani donc déjà boy émission to sala a moyen ko ta ligne zate pour connexion za ko katana omoni mai na kopo soki e comité na suka et senga isa neso et sopana eza ba jena bango ba comprenant que bana poto du fait que baza makasi ba combattant de makasi ba na poto tout ce qui se passe ici immédiatement cela s'en va directement aux pays étrangers. Bazota lango à travers Facebook. Siko lelo oyo, ba transaction nyo se bloqué. S'il vous plaît. Ba longola biso na ba système ko futa biso intel songolo pakalazwa et comme biso na banque. Kaka bango moko susu ba kati connexion banque. Kaka bango mususu ba kati Facebook, kaka bango mususu ba kati Viber. Donc tous les réseaux sociaux sont bloqués. Noël bonne année pe yangoyo, bana il faut balata. Il faut pas jouer à Mbongo, mais bokangi donc connexion déjà na banque, bato batel, bato komi ko telengana. Donc to yebité, so yeko suka wapi. Souci à moi na out koloba, eza ba jeune na bango. Au moins ba jeune on est sur salama o. Baba nyango le lot hein. Soko lundi le 19 passé ba kataka connexion. Pour makamwe le kate mais talaka ke connexion o ya biso o bazo kata. À bientôt bango mo ba ko fungolango. Ce que passe na biso zalinini. Bati que la biso ba réseaux sociaux ouvertes ba fongo la connexion pour papa o esalaka azur azomona que zo pesa passer pour normalement bana ba ko tungisa papa ngani
akokende wapi na Congo muta def sombong yonan akode so le wapi po business to comment ko defa na banque bakati connexion ba réseaux sociaux ça laté ce que passe oyo biso bato libanda o bande ko bazolanda bo telema bo lobelengo une maman responsable pourrait rester ni devant tout le monde. C'est impossible. Pour nous, c'est que oh bango ba c'est impossible. Ba comme ce que c'est ba impossible lango. Donc n'est que comme côté élément. Ba société privée nion sur les oh bazaki na réunion ba lobby que toutes les syndicalistes bazaki na quatre réunions. Ce qui ti journée à lobby les 25 ba connexion et zongi teto comme les 26 ngonanga les 19 et comme les 26. Donc retour à les 19 et comme les 26 pour babaka l'action s'est fait avant ou après. Donc avant tout ça, après ce que tu as les 26. Donc si les 26 il faut connecter sur Ezala pour permettre Banamboka, Naba papa, Naba maman, Toko Kakolia, le Kola Bisoboy. Tu vivre Nanzela et Zelanga. Ce qu'on Zelanga, Bakangi. Facebook, le monde a commis millionnaire à cause de Nine. Il y a Moussala ou Salaki. Ne permettre que non, ma caméra c'est salama. Donc et là quand tu as posé là-bas la porte, tu peux biso mon copé sous, tu as se révolter dans ma cambu. Oh et c'est que connexion est à la normale. Donc conseil à copé c'est ça que bafongola, bazo bangani, bafongola. Ceux qui basent penami bali, oh bah lobby que biso tout ça la politique, bafongola. Bongo bango moko ba yo ka sort na bon libanda. Donc souci ça que bafongola. Donc en tout cas ça n'est fini pour nos mukonalelo. Moi na mboka okiko pesa pe ba contact na pour Ozala, tous zala na yo quoi. Tes contacts za ramabete pour ba lobby sans contact mutu ba koyeba te place nyo vandaka. Ngana congolais tala bien bana chango so peno monelo ngi o mo na chango solo. Ceux qui n'ont pas ce numéro nanga plus 243 89 87 57 032. Donc tant au bengo zube la mi moko beaucoup pas ngana penda tout ce qui est comme question posée à travers mon numéro, je vais vous répondre et nous aurons à trouver des solutions si possible que les Congolais puissent aller en avant. En tout cas, ça n'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, ezaki émission na bino moko bino bolinga kamingi. Ciao ciao. Bomoko ya mboka bana Suisse, bana Suède, bana France, États-Unis, chaîne eza moko bomoko ya mboka. Luka nini mwana mama? Papa, ozo luka nini? Oloko nini ozo telengana? Site akaka moko. www.bomokoyamboka.com. Bana Kin, bana Poto, bana monde entier. Oh, etonga na yo campagne mambo ebele po ilanda ma partout na monde. Ba pasteur aminene, ba portrait, ba bisite moko. Bomoko mboka tie bino ba promotion. Tel niveau ba komisi biso. Bomoko ya mboka. Oezo fula, e fula. Bisika isa moku bomoko ya mboka. A lancer bino promotion ya ba produit na bino flat. Ozana mo publicité na yo, ozana mo eloko na yo, olingi ke ba pesa ngo sens. www.bomokoyamboka.com. Tosalela bomoko ya mboka. Bo zape te biso tozana na bomoko ya mboka.